Oh, Jara, Congo fait la paix. Je m'appelle le Soulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On fait la paix, on fait la paix. Ça, la Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika, le pays s'est détruit. jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon, à cause de Babylone. alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit, Der Kongo wird zerstört, Angola s'est détruit, Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix. Mbote bandeko balandi nyonso balandaka masolo na biso nzambe apambola bino ya bino ndeko shora de sulanga Kongo alenga kimia nzambe ezala kati na mabota na bino ya solo bandeko toye kosolola ndenge tomesana kosolola ya mbote tobanda masolo na biso lobi ezalaki bongo le 4 avril bandeko ezalaki mbotama ya Kongo alenga yango bandeko Kongo alenga eko remercier baami na ye nyonso tu na kati ya Facebook oyo bakomantaki bakommentaire na ye na demande oyo asengaki na bango vraiment toka nazali koporte bino vraiment au cœur na ngai nzambe azala na bino nzambe abatela bino na commentaire na bino nyonso tu oyo bopesaki ngai na bamapamboli na bino vraiment toka na yambi yango na motema penza moko pe libota na nga mobimba uta na mama Pauline Beyoncé pe na bana to yambi yango na motema moko to sepelaki elongo na bino nzambe vraiment batela bino pe apambola bino na bosani te mama na biso Melody Tabu na mboka ya Paris mwasi ya Vadiso Melody Tabu mwana ya mama Mbili ya Belle oyo biso tobengaka la reine na kati ya rumba na kati ya Congo mama oyo aza kosala fierté ya bamama mama Mbili ya Belle mwana na ye Melody Tabu na mboka ya Paris mama Melody merci mingi na papa Vadiso vraiment tuka na sepeli na ba remerciement na bino surtout mapambolo na bino penza en tout cas nzambe papambola bino vraiment en tout cas esengo mingi na bosani te bela mort motema ya Poli Popcorn oyo pe en tout cas zangaki te na kosote ngai pe ani bosenzu na mboka ya Paris surtout bana ya eroga lisungi na pesi bino pe mbote merci mingi ya solo papi biba en tout cas merci vraiment na bandeko nyonso tu bosolotaki ngai ya solo bandeko masolo tokosolola lelo boyebi ke masolo na biso tolobelaka makambo tali mboka na biso mboka ya Congo oyo ezali koleka na Congo Kongo alenga memelaka bino yango biso tolobaka tobangaka te parce que tozali kolobela mboka bakoko na biso bokoko bayindo bandeko tosololaka makambo tali bokoko kasi ya solo bandeko lelo ya mbote tokota na makambo ya lelo spécial Pumuki Mbangu le 6 avril ekomi date moko férié oyo l'État avec président Félix Tshisekedi ye moko atie mokolo to na ye pona kolakisaki ya solo le 6 avril ekomi date moko férié na République démocratique du Congo kasi bato babeti mabaku na ndenge ya kosakana te tokosola makambo na lelo kasi ya solo ndeko bandeko na ngai yambo ete tokota makambo ya Pumuki Mbangu ya le 6 avril oyo ekomi déclaré férié na kati ya République démocratique du Congo mobimba tokobanda bongo na dossier ya Christian Bosembe ya solo bandeko boyebi ke ye azalaki bongo combattant ya UDPS Christian Bosembe biso toyebi ye totalaka ye awa biso tona mikili ya poto ye azalaki kuna na kati ya Kinshasa totalaka ye tolandaka ye tina ndenge Fachi Beto akomaki président Christian Bosembe azalaki toujours na mopanzi ya Fachi Beto en tant que mwana ya UDPS kasi ya solo bandeko lelo Christian Bosembe na ba nomination kaka ndenge yaka ye pa zwi poste na ye
pose oyo Christian Bosebazui bandeko ememeli ngambo. Bandeko na ngai ya solo bandeko likambo ya Christian Bosembe oyo ndenge ba combattant bauti ko menacer na Paris bandeko mingi bazali ko beta mabaku balobi ki ya solo vraiment tout cas likambo ba combattant basali yango komba ngo ndenge nini silaka te ti mokola lelo komba zali ka ko continue. Bandeko ngai ndeko la bino Kongo alenga na koyebisa bino boye. Ngai moko nazalaki parmi batu oyo bazalaki ko filmer ba combattant. Parce que nazali journaliste to chroniqueur kombo no soboko benga nga to animateur mais je suis patriote. Nazali ko zwa caméra na ngai ko déplacer ko na France na ba marche makambo nyonso pona ko sala ba combattant ba interview. Na yebi ba combattant ba yebi ngai. Kasi ya solo bandeko likambo ya komba oyo ba combattant bazali ko bunda en Europe eloko liboso na oyo sabino bandeko. Ba Congolais oyo ba Africain ba noir africain. Le pays oyo ba noir africain bandi komba na kati Europe c'est ba Congolais. Bandibu babundaka na bango bandakala mais ba Africain ba noir ke babanda ko telema bandeko na kati Europe mobimba eza ba Congolais. Kasi ya solo bandeko komba oyo ya ba Congolais babandaka malamu kaka batu baye ko bebisa komba wana ezali ba politicien oyo bautaki na Congo babomi komba. Parce que ba combattant oyo bazalaki ko bunda komba bango baye ko kota na makambo ba politicien kombe baby. Parmi ba combattant oyo bazalaki ko bunda komba na bandeli depuis 2001 il y avait aussi des combattants UDPS. Ba combattants UDPS bango pe ba beta batu. Ba combattants UDPS parmi ba combattants UDPS Fachi Beton o lelo comme président yeba ki tous les combattants ya UDPS o bazali ko sala lumbe mwete ndongo. Donc bango wana ba combattants ya UDPS tangu papa Tshisekedi ayaki komba ebebaka lango. Komba ebebaka baluba balandi papa Chichi bangala balandi papa Ngwanda. Komba ebebaka nango yango boza komona ke bandeko ti lelo komba pe ebeba ekenda kaka ndenge wana biso tokosala ba interview na bango tokende ba marche makambo to pe ba kombata koyamba bango tozali parmi ngai Kongo alenga naza parmi naza na ba video na yamba ba combattant naza na ba video ya ndenge na ndenge wuta na radio Lisolo wuta na Haute 243. Donc ba video zali ebele ya ba combattant. Kobetama ya Christian Bosembe na Paris en tant que ya sa komi mokonzi ya sa jouer bonga asa na poste nazali ko condamner yango c'est vrai azali congolais lokola biso kasi ya solo bandeko ba combattant ndenge ka touti koloba ba o batikali na UDPS bazaki côté ya papa Chichi ti lelo pouvoir ko ba Fachi Beton bango bakenda na bango balanda na bango pouvoir nyonso oya Angleterre oya ya Belgique ya Paris tant soka zaka muluba bandeko akei na ye na pouvoir ya bango bazui bangala batikala oyo pe balingaki babima na bango bakolabo bakende na bango kokolabore na pouvoir apachi bango pe bakenda na bango alo bakombata oyo batikala na nganji ya kosakana te nganji oyo kapena nganji bango base retrouva te po toza koyoka bato ebele na Congo baza kolobaki ya solo bakombata mingi bachangea banationalité bakoma babelge bafrançais bango na bango me bandeko na ngai
gouvernement na biso oyo eza na Congo, bato nyonso baza na Congo lelo baza ko gouverner biso, baza ba Belge, baza ba Français, baza ba Allemand, ba Anglais, bango tout ba changer ba nationalité, ba député wana boza komona, y compris ba ministre na biso na ba konza minene minene baza na ba nationalité na bango. Donc mboka na biso ezali pito pale ya kosakana te. Le pays va mal et yembi chicken jafakoli. Le pays va mal. Yango boza komona ba combattant o batikala bango pe bakoma na méchant nganza danger na ndenga kosakana te. Donc Christian Bosembe azali victime. Parce que bandeko nanga ba combattant bokozwa Kamere wapi. De Cap Vital Kamere okozwaye wapi po bosale lumbe lumbe. Sécurité kosakana te. Fachi beto tu koloba te ye moko président donc suka na sécurité ko poussa na pembeni te. Suka na sécurité. Mais ba combattant basala surprise moko ya kokamo ba beta kengu wa dondo. Ba beta kengu wa dondo. Po bato baza kokamo ndenge ni bakotelaki Christian Bosembe na kati hotel. Mais bandeko na ngai ba combattant ba beta kengu wa dondo. Yango bandeko, mboka na biso mboka ya Congo, tant que le pays toujours le pays va mal, ba combattant ba kozala kaka. Il faut eloko na kokata pona mukuse, ba combattant nous surtout ba bundaka en Europe, bazali reconnu na ba l'état européen. Soki bomoni ba combattant baza na France, bandeko na ngai ba congolais to ba chroniqueur to ba journaliste boza na Congo o boza koloba makambo ya Christian Bosembe boye baka yango ba combattant o baza na France baza reconnu ba yebi bango na France ke baza ba activiste. Soki ba beti Christian Bosembe apporter plainte ba kokendeka ba sambi ba kope kokota prison 6 mois ba kotika bango po ba na mikanda bazalaka awa. Nega bozo kanisa ba nationalité wana baza na ngope bongo bakotika bango parce que bakopesa donc bakoloba ndenge bazali kobundela mboka na bango bakopesa bango raison. Po ngai moko bandeko na mona tango naza ko filmer avec ba CRS baza koloba makambo ya Congo. Ba CRS bazo pesa ba combattant raison. Moi j'ai vu ça. Naza ko yoka na munoko na ngai, naza ko yoka ba CRS. Baza ko féliciter ba combattant na ba action na bango bazali ko sala pona mboka na bango. Mboka na biso za mabe. Christian Bosembe pa yebi que le Congo va mal. Kuna na est kuna bunagana ti lelo keita ba mama na biso ndenge aza kolela mama oyo to landa eto yoka biso moko ndenge mama oyo aza kolela bunagana ekei na miso ba congolais biso moko donc ozo sentir que mboka eza kokende mais peuple ye moko aboyi ba balkaniser ye mais ba occidentaux ba français bango baza kondima ba balkaniser Congo. Entre temps population oyo eza na mabele oyo tobenge ba autonome oyo bavandi na mabele oyo na baboyi na bango. Tala mama wana ndenge aza kolela baza kobalkanize Congo na miso ba congolais. Wapi ba autorité na biso gouvernement eza wapi? Parmi gouvernement wana Christian Bosembe pa azali. C'est vrai zali mabe, mais il faut qu'on comprendre kanda ya ba combattant wana eloko nini oyo bango ba beteli Christian Bosembe. Vraiment yango bandeko tant que ba politicien ba ko résoudre problème tena ba combattant et kozala kaka passe pona bango na ba musicien lelo boza malamu lobi lumbe lumbe lobi wana mote bozala ka ndenge wana. Donc ekende ka bongo après que ça Bosembe lobi to koyoka ba beti pasteur moko boy to kamwango te parce que c'est normal ba combattant bazali ko bunda
combat na bango zali noble. Ngai na monaka yango baza na raison. Parce que notre pays va mal. Parce que ceux qui payent na biso za malamu, combat ekozala nango te. Musique ekozonga nango. Mais tant que pays bando zala kaka lelo lobi boy, lobi toujours mona ba mbongo za ko bunga ba millions, makambo belé, bato baza ko vivre baza ko beta tolo. Ba oyo ba surtout bato ba ali ke ala pire moto ya Krista Bosembe. Ya zo mona ngo mabe konini pire moto na ye. Non. Toko zo condamner za mabe ko beta moto za mabe oui. Yango bandeko likambo ya Krista Bosembe yango wana vraiment en tout cas ba combattant et loko ka to ko senga na ba combattant combat oyo boza ko bunda boko misango pe batu ba l'état pe awa to awa en Europe ba mona pe que ça fait 20 ans bo beta kaka batu bo sala kaka loko moko boye mais action moko ta ya malunga ya malamu bozo sala na Congo te po bo sauver mboka na bino. Tomona ba combattant ba soldat pe baza na kati. Tomona ba combattant ya ndenge na ndenge. Mais ndenge ne bo sala kata alliance moko te boya makasi to vraiment loko moko bo mouvement moko ya makasi oyo pe ke tomona keke lobi ba combattant Europe oyo ba congolais ba kiti ba récupérer territoire moko boye. Ba zongi ba zo pe na minduki ba yepe ko défendre mboka na bango. Toza na kati Europe Poutine azali ba payer belé zali ozana ba ouverture belé oyo tomona ka ba combattant pa ya mayele basa na kati ya combat bokende nango pe ndenge mosusu bo changer style ya combat ezaka te internet bona boyelo ko kaka boko beta batu mais bon meka pe na ko modifier ko changer combat yango parce que l'état pe a aussi babino ba yebi ke boza ba combattant boza ba patriote ba yebi ke boza ba résistant bozo bundela mboka mais bozala kaka te ya ko beta batu to mona pe ke lobi ke no ba soda oya ba combattant bazaka na combat en tout cas moko na bango pe azuma solo na kati ya Congo kuna komi boye asengi tozo mona yango bato ebele na Mali yango na tomonaki oya komi président Mali auta ba diaspora azaki na Russie abunde atangi ba classe atangi soda lobi lelo ye wana na kati ya Mali na mouvement oyo aza na Guinée pe ndenge moko. Mais pourquoi pas tozomona ba général na kati ya combat ba colonel bozali belé na ba titre belé mais ndenge nini ba combattant résistant vraiment en tout cas merci mingi en tout cas Krista Bosembe vraiment en tout cas nzambe penza solo apambola yo toyebi ki ya solo zali victime mais ezali nango eloko elekaka nango ato porter plainte toyebi ki nzambe akoyeba ndenge akozongisa pe na Congo ezali mboka na biso vraiment en tout cas nzambe apambola yo esika ozali lokola koko so esalami te na kati ya nzoto na yo en tout cas nzambe azwa lokumu ozala malamu nzambe apambola yo merci mingi. Tia tubaleme sanga mbungi tata kuniza nene nizonzikela mbao abaka kwakwe. Tia tubaleme sanga mbungi tata kuniza nene nizonzikela mbao abaka kwakwe. Balungu bakongo tunabingulanga mbungi tata kuniza nene nizonzikela mbao abaka kwakwe. Mampungu tulendo tunabingulanga mbungi tata kuniza nene nizonzikela mbao abaka kwakwe. Tia tubaleme sanga mbungi tata kuniza nene nizonzikela mbao abaka kwakwe.
Mama wandumbi tunabingulanga mbungi tata kuniza nene nizozikela mbau wabaka kwakwe. Ya solo bandeko ya mibale tokosola muzindo ya masolo tokosolola lelo oyo tobengisaki bino lelo mokola lelo pona bokebi na masolo ya lelo ezali bongo likambo ya le 6 avril date wana lelo ba reconnaître yango ekomi officiellement reconnu na l'état na biso na RDC et comme reconnu le 6 avril mukolo oyo Mfumu Kimbangu oyo bengi Simon Kimbangu akendaki nde na leta pamba te bandeko mingi bazali ko comprendre te tozali komona bato bandeko ya catholique bazali ko beta masolongo na ndenge na bango ba pasteur pe bandi ba journaliste na ndenge na ndenge. Mfumu Kimbangu avant le 6 avril abandaki kobikisa batu, abandaki kosalisa batu. C'est vrai, moi na nyonso na époque coloniale, tobotamaka na ba parents na biso nyonso tu bazalaki colonisé depuis 1481, 91, 91. Biso ba Congolais, tozalaki na bonzambe na biso, ba mindele baye, ba kwesi ba royaume na biso, bakomisi biso ba chrétien catholique. Na 1491 roi na biso aye kozwa baptême nzinga nkuvu kozwa baptême wana doki peuple na ye nyonso tu tokomi ba catholique yango ebandaki depuis 1400 tina 1500 mama Kimpavita atelemeli ba catholique mpona koloba ke biso toza ba catholique te. Mama Kimpavita sort na ye batumbaki ye moto na mwana na mokongo. Na kati ya moko ya moto wana mama Kimpavita alimwaki na kati ya moto amati likolo akei na ye na mwana na ye. To continue na catholique mama Mafuta bato ndenge na ndenge basantu bayaki na mabele wana ya biso ya Congo na tango akala ti toye kokoma na 1700 biso tu tozaki kaka ba catholique. Protestant eye kobima. Tango protestant bimi bandeko na ngai Mfumu Kimbangu koko Kinzembo oyo azalaki tata mwasi na ye yende mutu amemaki na protestant. Alors azwaki baptême mpe na protestant en tant que protestant. Donc Mfumu Kimbangu azwaka baptême kuna ti na ndenge ayaki kokola mais na ba âge ya ba 10 à 11 ans Mfumu Kimbangu abandeki da kosala ba miracle kutu parce que azalaki mutu mususu. Ba mindele lokola ya azali kobikisa bato depuis 1887 abotamaki ti na 1921 totala âge azalaki nango boko comprendre que non Mfumu Kimbangu ayebaki makambo ebele deja azali kobikisa ba maladi azali kosalisa batu mindele bakomaki contre ye na église catholique oyo ba colonisateur na protestant esika yaki na kozwa baptême na koko tata mwasi na ye Kinzembo bango tu bakomaki contre ye. Kasi ya solo bandeko to monopoliser maloba te to landa reportage oyo ya église Kimbangisa sala kondo na biso papa na biso oyo asalaki biso vraiment reportage oyo tolanda reportage ya Simon Kimbangu. On se retrouve après. À son troupeau, Simon répliqua en disant qu'il n'était pas assez savant pour remplir cette besogne qui relevait des droits aux pasteurs et aux gens plus instruits. Mais Christ insista. Les appels du Christ furent pressants et Kimbangu s'en ira se réfugier à Kinshasa, abandonnant sa famille, où il fut embauché aux HCB, Willery du Congo belge, actuelle compagnie Les Verts Zaïre, comme pointeur. Un mauvais sort le poursuit. À chaque jour de paye, son salaire était acquitté par un inconnu, 3 fois de suite avant qu'il ne se présente devant l'agent payeur. Christ toujours lui ordonna Kimbangu de regagner le village
pour débuter sa mission. Chemin faisant, à Kazangoulou, alors qu'il traversait la voie ferrée, le policier Funfu lui arracha son maigre sachet qui contenait 3 poissons fumés et de la chikwank que les amis lui ont donné pour soulager sa chère épouse et ses 3 enfants restés au village. Au matin du 6 avril, Simon Kimbangu, alors qu'il s'en allait au marché de Nsona Kiyenzi, accompagné de son fils aîné Kisolokele, fut contraint par crise de guérir Maman Kantondo, alors agonisante, en lui imposant les mains au nom du Christ. C'était un Kombe Kinsuka. Kimbangu se voit attirer des milliers de gens par son message de l'évangile et ses guérisons miraculeuses. Les gens croient en Dieu. Les fétiches sont jetés. Les paralytiques marchent. Les aveugles recouvrent la vue. Les morts ressuscitent. La foule sent la présence de Dieu parmi elles par l'action de Simon Kimbangu. Les morts se font rares. Les hôpitaux se vident au profit de Kimbangu. On sent et on a horreur à faire du mal. Ceci se passe au vu même des missionnaires et de l'administrateur Morel qui est descendu en Kamba le 11 mai 1921 pour mener l'enquête. C'est suite aux plaintes des missionnaires qui l'accuseront froidement d'incitation à la révolte et de xénophobes. Le 6 juin 1921, l'administrateur Morel descend en Kamba pour l'arrêter. Mais comme le moment n'était pas là, Simon disparaîtra miraculeusement des chaînes et s'en ira instruire les siens en Banzansanda à quelques heures de marche d'Nkamba. C'était le début de la clandestinité. Sentant son heure venue, Simon, suivi d'une foule nombreuse, regagnera triomphalement son village d'Nkamba dévasté et incendié par les soldats. Il sera arrêté le 12 octobre 1921 et condamné à mort par le jugement du 3 octobre du Conseil de guerre de Taysville. Matondo ya solo bandeko na banzi tolandi reportage oyo ya Église Kimbangese asala. Na kati ya reportage oyo touti kolanda bandeko nanga soki totali ba makambo ebele ezali wana. Omoni lelo na Afrique biso ba noir. Bana Congo bandeko nanga etobanga te. Ba mindele bazali kokena suka. Eloko etali ke makambo na biso moko ndenge Lumumba lobaka makambo ya Congo fe koma kaka na ba Congolais. Donc histoire ya ba Congolais biso mo ba Congolais to beta yango. Mundela ko ya suko betela biso masolo te. To longola ko banga. Mutu moko te la mokila kotika la parfait akotika na mokila lobaki ngai na tikala na kokufa kati. Nzamba sali biso nzo to kokufa. Yesu akufa azalaka susu te tomona eboyo Yesu ye Mahomet tous les basantu mama Kimpavita tomona ke susu te mama Futa tomona ke susu te Mfumu Kimbangu tomona ke kana photo mais ye moko bo tomona ke susu te na molimo nde tokomona ye. Donc yango na bandeko kobanga nini kobanga pona koloba reportage ko to kotala. Soko tali yako bona ke ba contradiction zali mingi pona likambo tali Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu atinda maka na Yesu te. Asala ka pe ba miracle na kombo ya Yesu te. Tango azaki na protestant, c'est vrai, azwa ka enseignement ya Yesu. Aiko comprendre ke mindele ba kosaki. Ndenga na ko bikisela bato. Na kikongo oya na ko loba. Nako bikisa bato na komba nzambe ya mpungutu lenu. Bamindele bazaki contre yi. A bikisi bato. Mais po a ndima a respecter mibeko ya l'État le 6 avril. Nde Mfumu Kimbangu akendaki epai ya l'État belge. Parce que n'époque wana l'État congolais azaki bamindele. Nde akendaki epai ya l'État belge. Po ayebisa bango ke siko ngai na lingi na banda kosala musala na bosolo ya nzambe po na bikisaka bato po na sambelaka na salisaka pe bato bamindele bakanisaki bakoconvaincre ye po asambelaka toujours abikisaka bato na kombo na Yesu po soki Mfumu Kimbangu le 6 avril andimaki ke abikisaka bato na kombo ya Yesu
Bande kolanga Fumukimbangu balingaki bakanga ete, balingaki pe baboma ete. Fumukimbangu bamindele bandimaki le 6 avril. Mais tango aza ko continuer ko bikisa kaka bato na komba ya tata Nzambe Mpungutulendo ya solo bandeko mindele balingaki yango te. Botala depuis le 6 wana nako kangama ya Fumukimbangu eliaki temps mingi te. Eliaki temps mingi te baye ko kanga Fumukimbangu. Tozali bongo na Congo Central na Ntseka mboka oyo ezali sima ya Yanda babana mike oyo bozali komona deux petits garçons na petite fille oyo bakangi bango bandoki ya kosakana te bango bakanga batu na quartier okobala te okoprogresse te okosala eloko moko te kutu balengaki balia jeune garçon moko ya voisin na bango kala mingi te kasi na lisalisi ya jeune fille oyo azali bongo mwana ya Simo Kimbangu kimbangiste ya solo asungi abimisi bango mpwasa tango malai kopumbwa likolo ye na losambo na ye akiti bango na se pe abimisi bango mpwasa yango bali kotambusa bango ndengo wana yoka témoignage oyo ekiri wana omoni lio balingi balia jeune garçon moko boye kuna na mboko ya Ntseka nde sikoyo mwana mwasi wana omoni alati bilamba pembe kitambala pembe awuti Brazzaville mama bango akufa kala na Ntseka lera ya azwi molimo ti lera azwi molimo wana kuna na mboko ya lokuta nde sikoyo ayebisi bato ya mboko wana kuna bozotia nga teme na kokanga bino bandoki na 22h atala kaka bango wana bazoya na vio pu kaka ndeko omoni bango wana ale na kombo ya Kimbangu batelemi ti tongo etani po tozomona pasi bato bakosima mbongo emonanaka te bokosala misala pasi na pasi donc bana wana ozomona bandoki soki bandoki ya mikolo mpe etikali moki babima mpona nini trop de miracle bakangi ye azosala bamiracle baboma ye bazokoka te basala donc bazokoka te bandoki baza bamindele bakotisi kindoki ekoti na kati ya mboka Fumukimbangu akangi bandoki nyonso na kati ya mboka mobimba abengi bandeko nyonso tu soko moni noko na yo te mama na yo to mama leki na yo papa na yo koko na yo to cousin na yo boyilanda ngai bakenda tina zamba bakenda kokanga bango tala bandoki ya ndenge na ndenge abi ndenge bozala bokotikala kaka bongo mitakala bamindele bamusambwaki mpo nini balingaki badiabolize mabele nyonso tu ya Congo sorcellerie ekota na kati banoir bango na bango babanda kosantiwe do babomanaka bango na bango malédiction ekota na mboka doki to resir te do mundele vi na ye ezalaki yango wana il faut kodétruire kalo Fumukimbangu azali kotia bango bakale makambo tu basala bo bakale bakende bo bakale babi mutu tokosala ndenge nini bazwi batie na baside batie na tono acide bakangi acide avant kuti batie babeti ye masasi bakotisi na kati acide na tono wana babwaki tono basuda yango babwaki yango na mai na lutendele tono ezokende ekomi pena na katikati ya mai bamona moto abima azotambola likolo ya mai bandeko na ngai Congo depuis bakoko na biso ezali mboka moko ya bénédiction étoile montante oyo ekitaka na Congo na Afrique centrale ekitaka na Congo étoile montante ezali bozozwa motindami envoyé azali koya na mboka na bino Nzambe aza kokita bana Congo tososola tobangaka na biso susu te Yesu akoya kotia pete na Congo même na Afrique akoya te tokokufa tokokende tokotika pete na Afrique même na Congo tant que mindele bakozalaka na kokosaka biso il faut tofongola miso lobi ba chinois na ba res ba africain bofongola miso na ba occidentaux na mindele oyo tobengi ba européen bana na biso bazotanga makasi bazozwa badiplôme bazokende makasi mpo nini baza mpe mayele mais mundele azwaki kaka noir neti noir aza mayele te non
noir a enseigné makambo nyonso. Donc bandeko na ngai le 6 avril lelo yo na 1960 avant 1960 Mukimbangu annonçaka déjà que dans les années 60 toute l'Afrique est indépendante. Après ça qui va promesse nous surtout ba prophétie aloba makambo nyonso na ndenge biso ba noir ba congolais toko kima ba mboka na biso toko ya na poto mingi bako zonga te yango pe lelo to monaka to koma ebele mingi tozo tikala tozo kufa awa mingi pe bazo zonga la Congo eza prophétie fo Mukimbangu aloba yango to bosa na minoko na biso te to lakisa yango bana na biso po bana na biso bango pe ba lakisa bana na bango soko lo baka lingala lakisa mwana lingala soko lo baki Kongo Chiluba Kiswahili lakisa mwana na yo po lobi mwana yo abosana te munoko na bango po un jour akozonga na Afrique. Lelo yo bandeko premier président de la République démocratique du Congo Papa Kasavubu qui était Muyombe Mukongo. Ndenga zoka pouvoir en 1960 ti asilisi yango bandeko na ngai atikali même pas ko reconnaître Mukimbangu oyo amonaki pasi mpona Congo oyo asalaki 30 ans depuis 1921 bakangaki ye na bamindele mpona kosauve Congo na niveau ya spirituel pe na niveau physique politique nyonso tu Mukimbangu abundelaki Congo kasi asolo bandeko Kasavubu de 1960 à 65 atikali ko reconnaître même pas Kimbangu ateko ti akufi na 69 akufi akena ye Mobutu aye bandeko na ngai 30 ans de pouvoir 30 ans atikali même pas ko reconnaître Simon Kimbangu qui est mfumu Kimbangu nzambe kati na bayindo pe na kati ya Congo atikali même pas ko reconnaître mingi bachaka tembe balobi ke Simon Kimbangu aza nzambe te me bandeko tomikosaka nzambe alataka kaka nzoto ya bato nzambe alataka kaka nzoto ya bato nzamba ko olata mbwa te po mbwa banda koyebisa biso makambo tokokima mbwa azoloba pena azoloba lingala yo keba na yo tokokima te nzamba alataka kaka mutu nzamba alataka Yesu soki bakretien bandimaka Yesu po nzambe akitaka kati na ye lelo nde bato oyo tobenge bapentecote bachange version ya catholique baloba ke Jésus ye wana kaka nzambe mais bato bamema Jésus en Afrique ce sont des catholiques bango babengaka fils de Dieu siko tondima nani tondima bino bato boye nsima bochange masolo to tondima bato bayaki nango contradiction Mahomet nzambe alataka kati na alataki ye ndako olingaki kweya ndako Abraham oyo temple Abraham soki ekweyi te mutu akokanga beton wana soki ndako ekweyi te Mahomet ayaki akangi yango mpo nzambe ase revelaki na ye apesaki force wana Buda pe ndenge moko bato na bato nzambe alataka kaka bato nzambe alataka mama Kimpavita force oyo amataka nango likolo na mwana na moto ndeko bazwa yoka batie moto batie na kati ya moto soko kozika te na kati ya moto ndenge moto mona Osiris na kati ya Egypte bakata ye nzoto na sete bakata ye mutu bakata ye maboko makolo bazwi bakenda kobwaka yango partout mais Osiris alanda
na ba cheval ti na bato azalaki na bango balokota bamorceau nyonso ya nzoto to na kati Egypte bakenda nango ti na chambre moko sacré basambela Osiris azonga mobimba kaka liboko na ye monanaka te mpo ekendaka na ekweka na mai ngando aliaka yango alataka libaya moko bo baza kotia ye histoire ya Osiris noir wana ye moto asala lelo bato bakoma kolona bakoma kocultive biso banoir tosala te eloko te nzambe asala kati na biso te mpo tolobake nzambe ayebi biso te nzambe ayebi kaka mindele baisraélien nzambe ayebi kaka bakatholike baromain biso te c'est archifo bandeko banoir bato mwindo bacongolais nzambe azwi bomengo nyonso ya mokili mobimba aye kotika yango kaka na Congo aye abwaki yango na Congo bokokomprendre kaka te mai ezali sacré na mokili fleuve Congo baminere ya ndenge na ndenge batondisi bino na Congo me bozokomprendre kaka te fumuki mbango aye azosali makambo sa ndenge na ndenge atei alobeli bino makambo ya ndenge na ndenge mpo bokomprendre mundele akokoma mwindu akokoma mundele bozongela bokoko na bino bobanda kosambela nzambe na bino bokobonga bozokomprendre kaka te bacongolais bapaster lelo bazosala toujours œuvre oyo ya mindele mpona kofaire dormir bacongolais. Troisième président ye Laurent Désiré Kabila ndenge moko même pas qu'on reconnaît Fumuki Mbangu 5 ans après soki 4 ans aumelaki te akufi akei Joseph Kabila ye aketi na nkamba ye kutu mutu ayaki kutu ake azolakisa mwa bepreuve ya mike kolongola kokota na taka temple makolo ngulu mpona kohonore Fumuki Mbangu mais atikali même pas ko reconnaître même Fumuki Mbangu. Lelo toye na Fachi Beton Félix Antoine Tshisekedi bandeko mingi babeti sete pona likambo ya le 6 avril oyo botala place le 6 avril euti 1921 bakokoso nini Fumuki Mbangu akutani nango na bato ya catholique na bato ya protestant na bacolonisateur bacolon Susude
babundisa ye po baboma ye poison na basoso na bandeke na kosala nyonso tu babeta masasi basala eloko tu basala bakoka te. Nzambe azalaki kati na biso, étoile montante eyaki na kati ya mabele ya Congo. Nzambe alobi nga moko na ye na kozala na bino. Me loko azali nzoto, Nzambe suka nango nzoto wana fe zonga po etikala yake na ye. Le 6 avril 1921, Fumukimbangu akangamaka na prison depuis na 1921 qui na 1951, 30 ans après, tous les présidents baleki même pas qu'on reconnaître yé. Même qu'on honorer yé, qu'on senga kata merci à Pamba, même pardon à Pamba. Basala rangote. Pati Beton à reconnaître le 6 avril comme date moko ezala férié poto sambelaka Fumukimbangu. To senga na ye azongisa biso na ndenge ye alingaki. Ezaka pona ba Kongo te. Soki bino baluba to ba Swahili to na bangala bozomona ngo pona ba Congo, alors to biso ba Congo to comme pays, to comme na biso pe pays, biso moko to honorer Fumukimbangu na biso. Soki bino bolingi ndengo to sala ngo bongo, to reconnaître likambo o Kasavubu asalaka na 1960 pa ba Belge na table ronde, to zong sa dossier wana comme ça to senga pe na ba koko na biso batata na biso o ya mayele. Lokwa bane mwanda tsemi bato ebele o bayebi makambo wana bakende kosenga autonome, basenga Congo central comme un pays parce que bino bolingi te po biso to honorer Kimbangu. Alors lokwa bino bolingi botika mukumba wana pa ya ba Congo parce que Kimbangu ayaki pona ba noir nyonso tu, ayaki pona ba congolais nyonso. Yesu ayaka pona ba israélien te, bino bozo sambela Yesu. Est-ce que Yesu ayaka pona bino? Non. Na kata Israël kutu bandimanga na bango yete. Po ba orthodoxe bazakuna, ba arabe bazakuna. Yango bandeko. Pati Beton alobi date wana ekomi férié, batu bazali ko beta balobi ke te Pati Beton asali date wana pona bakimbangiste. Po bakimbangise ba honorer ye, po ba voter ye na ba élection o ezali koya. Et archifo, ce que ça m'a kanisi ya Pati Beton azala nango etali ye, mais biso toza kotala dati o ye atie yango pona reconnaissance tous les présidents baleki basali yango te. Mais ye asali yango, il faut tobetela ye maboko etikali histoire 5e président Pati Beton Félix Tshisekedi Antoine ye mutu asinyaki mokolo to pona date wana ekoma journée fériée. Église Kimbangese na Kimbangu ezali différent. Batutan suboye baka yango te. Église chrétienne na Jésus eza ndenge moko te. Tozomona ba pasteur bazosambela Jésus, église chrétienne, ya ba groupe de revêta ne baza ko déconner. Eza différent. Ko sambela Kimbangu na église Kimbangise, c'est pas pareil. Kimbangu ye moko Fumukimbangu azali ndenge moko te na église Kimbangiste. Yango bandeko. Loko eza masoloka ya mukeo to bimaki lelo. Différence wana to longolaka yango ya ko bude dati oyo. Dati oyo le 6 ezali pona biso ba Congolais biso nyonso. Tozo yango dati na biso.
na pasteur oyo azali kosambela lelo Kimbangu akufa pona yo yebaka yango Yesu te politicien Fumu Kimbangu amonela yo pasi enseignant Fumu Kimbangu amonela yo pasi docteur Fumu Kimbangu amonela yo pasi mutu apusu chroniqueur journaliste toyebi ke bokota na ba science occulte oya mindele keba bokoko ezali eza de sorte ndenge mpe christianisme ezali bokoko mosusu ya mabe oyo ya kokende kosalaka bato mabe kozwa bakisi koboma bato kokanga bato oke pa bakoko moko basali oke foto moko pa ya nganga po asalelo biloko bazobwaka soki bamai soki banini bamaki soki bande bosalaka mpo banganga kuna eza ndenge moko te na kosambela ya bosolo epai ya tata Nzambe ndenge Fumu Kimbangu alakisi biso kati na kintwadi eza ndenge moko te yango bandeko na ngai il faut faire attention. Merci mingi na président Fachi Beton oyo a reconnaître date oyo lelo biso chaque le 6 avril to bando sambela ye yango toyebisi bino bandeko nyonso to ya baekolo mosusu soki boboyi dati oyo boloba na biso keno bino bakongo botikala na Kimbangu na bino alo biso tokohonore ye tokosenga mpe pays na biso mpe bakongo esalama. Nous sommes prêts yango tozali kosenga mpo tozala bomoko Fumu Kimbangu il faut Congo mobimba le 6 avril tosambelaka ye tokumisaka ye bana na biso ba reconnaître ye babanda kotanga ye ezaka te église Kimbangise to école Kimbangise tangisaka Kimbangu non biso totangaka Yesu Jésus histoire à Jésus bana Napoléon totanga bango toyebaki bango est-ce que ba histoire ngo etali biso lelo ba source nango yango mais soki totangaka bakikwata bapolosa bato nyonso tu ndenge kala ndenge ezalaka kala mbe tongo toyeba bahistoire bakoko na biso me mama Kempavita azalaka nani tongo toyeba yango mbele bana na biso baza enseigné na makambo nyonso to ya kala mais lelo oyo biso toyebi ka makambo mindele makambo kaka mindele eza mawa mingi. Merci mingi ya solo bandeko. Merci mingi ya solo tokomi na suka masolo na biso abonnez-vous toujours na Congo Alenga TV donc bandeko. Merci mingi na bandeko nyonso tout oyo vraiment bozalaki na ngai elongo na journée na ngai Nzambe apambola bino. Merci mingi na maman Mélodie Tabu na PCP Marc Tabu bambota trop. Mon frère Marc Tabu, Didier Masuki, Motema, ya Super Anita Lelo, na Kata Lyon, Bambote Nayo. Merci mingi na Alexis Champagne, Motema ya Nancy Champagne. Merci na Anissé Mondele, na Molongani Nayo. Toujours, ndenge zala kaka, Pangiamunu, Bambote Ange. Merci mingi ya solo bandeko en tout cas. Merci na Pauline BOC. Merci na bana Eroga Lisungi, Mbote mingi, présidente Nabiso Pepito Kilala. Merci na bana Eroga Lisungi na Elkin kuna Mbote Nabino. Mbote na Eric Makonzo, bon anniversaire lisusu. Eric Makonzo, Fifi Kisombe, bon anniversaire to sepelaki kitoko na 50 ans. Maman Nabiso Fifi Kisombe motema ya Dudu. Nzamba pambola bino kimia Nzambe zala toujours na mabota na bino sika bozali ya solo bandeko. Merci na bandeko nyonso tu botsaki ba commentaire na bino ba mi na ngai Nzamba zala bino bo partager vidéo oyo ezali kaka masolo to kosola na bino. Christian Bosembe
vraiment ya solo nzambe azala na yo nzambe abatela yo bandeko na yo oyo bakombata baza bafrère na yo kosolola kaka kosenga pardon koyeba pourquoi bango basalaki ndenge wana vraiment en tout cas nga naza kokondane yango nayebi keza mabe mais ya solo likambo ya Congo biso nyonso tu toza na kanda Congo mboka na biso ebonga ça ne va pas tokokende kaka na kosepela te mpo na esengo kaka fati beta te le pays va mal ça ne va pas bunagana ti lelo ozokende ti lelo tolandi mama wana ndenge aza kolela bitumba eza kosila te na kikuti kuna bateke baza koboma bango bitumba barwandais bakoti partout le pays infiltration ezali mingi en tout cas mboka penza ezali pito pale na ndenge akosakana te mbongo eza komonana te dollar eza komata vraiment en tout cas le peuple souffre en tout cas biso tout toza na kanda ya Congo tokoyaka te mpona esengo tobanda kosepela tosekaka tosepelaka na bamusicien nde baza kobeta baza kobina merci mingi na maître Gims félicitations maître Gims vraiment en tout cas na mosala kitoko oyo ozwa kosala toujours le grand patriote maître Gims continue toujours ndenge wana félicitations biso tobapuyaka bato baza koloba makambo ya kitoko mpona Congo ndenge Faché Beto a reconnaître date le 6 félicitations tous les 5 présidents basali yango te mais ye asali yango yango toza kofélicite ye donc en tout cas bandeko na ngai likambo oyo ya fumuki mbango ya le 6 bandeko na ngai ezala ya biso nyonso to bana ya Congo ezala ya biso nyonso bana ya RDC tozwa yango te ke no eza ya bakongo wana eza mabe parce que so bozotiango ka tendance ya bakongo na bakongo boza kopesa bakongo mpe motema pasi mpe ya mabe lobi bakongo mpe bamona ke toza emilie tomonaka naote kotelemela likambo ya bagouvernement eza kosalama bakongo bazwaka baposte clé te alo likambo ya fumuki mbangu mpe bomeka te botelemela yango so botelemeli yango en tout cas bakongo nyonso bakotomboka date wana ezali mpona bakongo mpona baluba mpona baswahili mpe bangala biso nyonso tu bashabien o ngai mutetela fumuki mbangu aya mpona yo bepreuve balumumba bango nyonso tu na ntango ya kala bakendaka mpa ya fumuki mbangu mpo basenga mapamboli bango tu bafoto ezali bango nyonso tu bakendaka bavideo mpe ezali bakendaka mpo bayebi ki ye fumuki mbangu ki ye fumuki mbangu nzambe kati na biso kati na mokili oyo ayaki na mabele na biso tata nzambe azali me tata nzambe alataka kaka nzoto ya bato alataka kaka nzoto ya bato okoki kochange fumuki mbangu te so tobengi ye nzambe ndenge babuda babengaka buda nzambe ndenge mahome bazwaka ye nzambe na bango me ala azali ala kubaha azali me mahome bazwaka ye na dimension moko doki mpo paseke ye moto ayaki ala alataki nzoto ya mahome aye asali makambo donc biso mpe nzakomba mvidi mukulu mungu baba maweja ntata nzambe ya mpungu tulendo akongo miniame alataki mfumuki mbangu akiti kati na biso tala mapamboli mboka Congo kitoko tala mapamboli pays nyonso to ya mokili elingi eluka richesse epai na biso keli mapamboli peuple moko oyoka pena béni nga nasepelaka na je suis béni parce que je suis le fils de Dieu de Kimbangu yango babenga nga Kongo alenga mwana fumuki mbangu je suis fier na nzambe na ngai nasambelaka ye ye moto asalisaka ngai
ye moto abatelaka molimo na ngai mpe na libota na ngai nasambelaka bankulu na ngai mama kimpa vita mama mafuta bango nyonso tous les basantu po parce que bango bato bayaki na mabele ya Congo mpona kokanga kobloke milimo nyonso ya mabe oyo yaki kobundisa biso ti lelo soki bango te mbe tosila mbele tosila bandeko mpo mundele aza na ntina na biso te baeuropéen oyo baoccidentaux Poutine azoloba bango vérité mundele aza na ntina na biso te biso bacongolais biso baafricain noir tokufa kopana bamaladi bango bayaka bazwaka barichesse badondwa nango heureusement une partie ya monene na Congo eza kosambela toujours kimbangu yango esprit na ye PV wana eza kaka na Congo bakokoka Congo te Congo ezala toujours délivré toko délivrer kaka Congo wana na esprit bitumba wana basoda na biso nzambe ya bakoko na biso akolata bango bakolonga bitumba wana bafrançais bayebaka yango na baaméricain na baanglais ata baza na babombe atomique baza na minduka ya ndenge na ndenge nsima ya Paul Kagame suka nango pumuki mbangu na baesprit nyonso tu ya bakoko na biso ekolonga bitumba Congo tokogani nzambe apambola bino ezalaki ya bino ndeko Shora de Sulanga Kongo alenga mwana fumuki mbangu tokutani bongo mbala nsima ingeta Oh, Tchara, Congo fait la paix. Je m'appelle de Sulanga, Lenga, Sali, 1 plus 1. On fait la paix, Ça, Babylone, Babylone, ils ont détruit le monde. Babylone zerstört die Welt. En Afrique, Guck wie in Afrika. le pays s'est détruit. Jedes Land wird À cause zerstört. de Babylone, Alles wegen Babylon. à cause de Babylone. Alles wegen Babylon. Le Congo s'est détruit. Der Kongo wird zerstört. Angola s'est détruit. Angola wird zerstört. Brazzaville est détruit. Et la paix.